Asopelo nini? Asidi. Mutasopeli yo azanani? Papa bana muta sopeli asidi. Nalo bana. Kwenda mwa memola tina lo machine sport tabu. Chapa bazo bonushe la bozo mutaki. On veut solution. Kika mbongo, wa. Papa bana nanai. Le bandi nani papa bana na wazikisa. Ukabwana. Bana mwasi na ye. Ngai atika kanga kimia te. Dobo kabwana yako mala mwasi na yeye atika ko kimia te. Mwasi na ndako. Mwasi baza na zemi. Sigo ebandi ndenge ni bokuta na ye sigo sopelo mai ye mtakoma la mwasi na. Uteke église. 19h. Abimirai. Aye na ndako tuni mwana wapi mama na yo. Mwana wapi mama bimirai. Andinga na rai. Kutinga na mupaya. Mupaya ngo bakuzala na ye mobali na yo bendenge nini mupaya ngo wala. Photographe. Awo pesa na photo. Atuni te. Ndiko beta. Sana bakota. Njoto. Abeti photographe na kebenga intervention. Donc papa mwana na obobota na bokabwana abeti suna photographe. Na photographe na kebenga intervention. Asengi nga $10. Alors bino opebi no 2000 batu bazobunda boke kabola. Baboyi. Azongi na ndako mbango na bengi bandeko mibali tozala na bango. Bayebo déjà batu bapanzanaki. Atango na bengi banoko mwa mbalo tokabwana boya kotuna yaluka nini na vi na ngai. Banoko yaki te yaki. Toke na ndako. Yaya lobi toke na yebisa mama na bango atika vi na okimia yeba koma na mwasi ne ba yoka akamubali nazo sala. Mobala ngona kombone nani? Kone zoro. Okoma tokomaki. Yaya bandi koloba. Olingi nini aleki na ngai akoti na chambre bimisi bidon. Yaya na kati ya ndako. Ayesinga kima ye azoya na bimulangi ya bambayo na kimi. Okona nazaki na hygiène nazaki na équilibre ete na koyaki. Ta fongolaki bidon na bande ko sopela ngai. Bidon ngo bande ko sopelo ezala na nini na kati tumbio nzoto mobimba boye. Zaki na produit vinaigre. Donc vinaigre mte tumbio boye. Acide babenga ngo acide. Donc to so totali bien ça acide. Sigo mobala ngo na minute azabi. Azana commune. So na nenga sali yo boye ozana posa ndele ta zuie asala nini pona ye. Eta sala na ye. Ok. Chocolala. Boloba. Dans ma sina na Bikatev. Événement de ce monde maman aziki bo événement ba ndindeni. Bon événement maman moi sona mobali na ye za camarade nanga. Siko baza mes attentes na ye. Masa na pas zo moi si mususu achana ndako. Siko moi si na ye wana musuma baba na ye azai pa na bango. Siko masa komo ndaka moi si na ye topekisala yo kate. Et comme le niveau qui a sopela ye. Esdanani acide. Bon, par moi, on a comme l'état, il faut comme l'état, ça la gamme, on peut pas l'autre lobate. Conseil ni nous avons fait ça, jeune, c'est ma bonne abassi, va comme un sou hollandais à ma mobile. Ce qu'on va conseiller, on a ces emplois, on a boire la moitié. Moi, c'est un bout de one, on a beau moi, c'est mal à l'imbalé au boyana. Avant, on va les moussus. Là, on voit si moussus. Donc, on a solo là, comment on dirait qu'on a pas la balle. Donc, conseil, on fait ça, on masse, ma jeune garçon, solo, cabana, moi, si na yo, on va tabana.
kabana ye yo so mo susu na ndako tika mona bantu va vivre normal puisque soki ozolandela ye okoma makambo oyo omasa na minute oyo lelo lobi akene prison conseil ka ya mwana so kabana mwasi na yo tika vivre na ye yo pe vivre na ndenge na ye so mama basi alobi boye mwa mobala naza ndoki soki ke boboti na mwasi bana misago boboyani mwasi alingi mobala ese komi problème ozoti ekoma na niveau osopela mwasi aside mwasi akoma boye seki aza ndoki aza pela bana mwa mobala batiketa kende pe ya prison me bakati ata santa de prison ata morne kuna akufa kaka kuna na prison po eleki epekisa papa tokwende metane omwende asali boza koboma pe mwasi boso akufaki boso mwasi akufa isiko ya ngalo mani ezaka mabe mwasi pe mwasi aside eza mabe mwa bana na mbe akende prison asala prison po eleki kende ya prison aza kuluna po de bimi aza kuluna tia ko matila ali ya sopia mwasi aside ngelo nazo ba mobile ande aza bongo bakoko tia ata la prison aza mutu te po jamais papa mwasi na yo aza mutu te aza ndoki baboti ala mwasi na ye te soki ki mwasi na jamais ko sala na position na ndoki abomi deja po mama ba no ko sala position na te na minute soki nga na ko zo place sidi na sopeli lisu to pona ngakuta ta mbele ko chuba e andoki akosa mwasi baza ba 7e bet ba kozonga na kaka mobala sente mwasi sundoli mwasi akela pe ba zonga ese ezala te abomi ye bakozonga na kaka na mobala basi bakozonga na kaka bakozonga na obasala no wezo pita eza wenzete papa kata masolo papa ezo pita te eza wenzete ana liloba te papa na bina yaka posa ka yakele na ye prison po o ya sali ezalaka te soki mwasi boboyana patika ka mwasi libe ko deja so koma na engagement na msuso tiki pe mwasi asala engagement na msuso obokola ka bana wana te okupaka bana wana te siko eloko nini tina kebo asala makambo wana azando kilo azando yakele so azonga te soki ko boma baboma ye kuna mete monsieur eza bazuwa mutu sali ye bongo bongo zuwa nini obokola ka bana te mobala komi ko mwasi komi ko na ndenga na ye po alenza bana po akipaka soka akipaka bana mwasi ko bimakana te songa akipaka bana mwasi ko na akipaka bana te na ngo mwasi ataini abimiki bana po alenza bana bongo makala wala peleka kuluna peneba kuluna si tosomona siki boyo yo ne bosa ndenge nini aza niesi na ngai aza mwana 27 ye nga tozalaki place moko te me abengaki ngai keno tala problème ezoleka ngai na mobali oyo soki kaka amoni nga nazotambola amelezanga voire même na nzela jour wana akuti ye na photographe bazosolola ayembala moko abandi kobeta ye komenase azokisi bapota nde yango wana balukaki la police comme bapesa yango 2000 francs bango balingi te bango balingi bapesa yango mbongo ebele yango wana batikaki mwana mobali wana sikoyo lere bakei bakende koreklame na yaya na ye ya mwasi nde alandi mwasi na ye azwi bidon ya sidi na ndako asopeli ye donc nde asikisi ye bongo na miso ya yaya na mwasi voilà alingaki kutu azikisa na yaya na ye me yaya na azalaki prudente akimi so na minute oyo nde leta tie maboko bokosenga na leta bato abongo asala bango vraiment ndenge aza bongo fakende prison namoni eloko oyo aza nango ta kopesa mpona ye ndenge azikisi ndenge wana akende prison nyonso bakokatele mpo na crime oyo asali akende prison azala kuna si oye na mwana bino baboti bana combien baboti bana 3 apesaka ndoko na koya akosaka kozala na ndenge wana eloko moko te papa na ngai eza mawa mpe pasi po ata leta libala wana ayebi yango eza mpe libala mpe te libala te ndeni bango bato baboti lisu bana na kati soki misato papa libala ezalaka soki mobali abimisi eloko apesi epa mobali baboti ya mwasi asente mwasi mwana liboso asente ya mibale asente ya misato bayekoka bwana ye abali mwasi atie na ndako awa na miniti oyo tozoloba mwasi aza na zengi siko akomi kolandela vi na ye ndenge nini akoma na niveau ya kotia mutu acide na niveau oyo eza nango vraiment nakoloba aza kuluna aza criminel mutu ya boye il faut l'état a éduqué ye po bamosusu mpe bazwa leson
conseil nini apesaki mpo na mwana na ye mabokilo bakanga ye su ndeni mabokilo bazali na mwana na ye bakanga ye su ndenge nini non assistance bakokanga ye non assistance la personne en danger donc siko selo yo oni bakanga mpe na mabokilo bakanga na mabokilo ayebaki bien ke bidon oyo na kati ya ndako na biso ezalaka na eloko kingani il fallait intervenir te non assistance à personne en danger bakanga